Merci Bibiana Strela, en direct de Bordeaux. Merci Papa Ika Delus. Merci vraiment, Landé beaucoup Kota. Juste pour nous remercier Bino. Bino, vous souhaitez un joyeux anniversaire. Merci vraiment. La mona qui amour, la mino bolagisa qui vraiment et ça un plaisir. Papa Ika Delus, yotika nga tous à chaque moment. Bibiana Strela, aux alakananga tout le temps. Vraiment, juste pour l'empêcher de me remercier belé. Si vous pensez na yo, tant à moi, mbote ça la bien, Élysée Osako. Merci, c'était mon anniversaire, Zaki le 17. Na mona ki ba yangai o balinga nga, o ba pensa ki nanga. Vraiment, na mona ki dommage na kenda ki musala ba côté à Belgique, boy bika ga yaki jour Fachi ayaki, président Fachi fala sala moi masolo na ye na Bruxelles. Biso pe to kenda ki yango. Mais dommage que étant to kenda ki esenge ke et tout ça là on est tout ça là kuna. Mais na moment oyo to koma ki kuna to ko tomber na manifestation aux aki ya ba combattants, ba peuple, on va ko manifester contre Fachi. Biso quoi tout ça ba la mboka tout ça peuple, tout ces dirigeants qui na masolo wana poto panzaka sango ya mboka. Alors na moment to linga to kende pa ya Fachi poto panza sango ya mboka. Dommage que nazaki na budget bande ko na biso oyo bazaki na organisation côté ba badge parce que kuna senga ba badge et puis tout le monde qui parle bazako fouiller ba identité. Jonathan Mundeke, merci. Eddie Photo Flash, les paparazzi, l'homme le plus célèbre. Les paparazzi, l'homme le plus célèbre, Eddie Photo incomparable, Mapo Zokere, Jonathan Mundeke. 17 tuzaki na Bruxelles. Tokende ko panda sango ya mboka ndeka tumisala panda sango ya mboka côté ya ba combattant na côté oyo ya bazalaki pour le président fondateur de la République démocratique du Congo na kombo ya Fachi. Biso za au milieu du village toza neutre. Nga naza politicien te, naza juste simple caméraman, réalisateur. Oyo apanzaka sango ya mboka. Donc côté ni côté na romona il faut to solo la makambo mboka to ko solo la Carmel Luzolo na leli Dani Kashito. Merci. Côté ni côté to romona que il faut to solo la masolo mboka to ko solo la et pas ya Fachi nazali et pas ya ba combattant nazali partout nazali naza neutre. Bochanga côté moko te bochanga côté moko te, cela veut dire toi ba panzo yo ba pandisango oyo to kenda ko panda sango to position so ba na mboka moko. Donc côté ya Fachi bazalaki information ya panda sango ya Congo, côté ya ba combattant aussi bazalaki aussi information ya panda sango ya Congo. Dommage tango ba kabule baba juana biso to yebaki yango te. Ezalaka mutu moko azalaki na circuit ola fungula baninga te. Alors, il faut se retrouver que biso dans la badjité talaka mopandisango monene ya Congo ana badjité na kitele ma la porte pour baba ko tuna nga ba question yo nani yo saboye boye et ça l'est bien te biso to baki ngala Edgar Mokondi to baki toke ko passer cela veut dire ko beta moi tour na biso na Bruxelles des alakaka o to ko zwa to zui kaka. C'est pour ça bomona ke d'une image na Bruxelles. Nazaki côté mingi ya ba combattant parce que na sitombaki kaka na manifestation wana tukanga mipela bango ti na ndenge bomona makambo elekaki makambo ya président Fachi nazalaki na kasité parce que naki na badjité naki pe na contact na mutu moko te o akobenga edi no image ya kozwa badji pokota nazalaki na EPT. Bon et puis makambo eko même mbutu vi ke boyoka ba soupçon ke maman wana babetaki ye na Bruxelles. Déjà ceux va monio ka elongino za côté ba combattant aussi sur problème. Moi makamone etambola kilo etambola jour wana. De comment siko ba mona ki yo déjà ba combattant so ke côté ya Fachi et comme problème. Donc du coup na mona ke mwana ke de sukuna ki na ngote na zonga nga palin de tout simba nzela pe to zongi na biso. Donc so bomoni ba image ya Fachi te na pendant sango Congo eza
faute ya ba responsable ba dirigeant oyo bazalaki coaché d'abord bazalaki na circuit ya ba badge parce que ba badge epesa mpe na monoko mboka ba poli pe bilongi ya kopesa bon biso peut na tina pété que ba mona ngaka kenda ko filmer na kenda ko filmer soki bo comprendre nga appel mo ko tiawa na kata na appel lelo vraiment sur la salle vidéo on a moyo Antonio Ndongala et ça juste pour na ko pesa penza lo sako ba remerciement mingi na ba union so oyangai o balinga ke dino image o balanda dino image o balanda nga tanga passe pe tanga bisengo on ngapela landa bango na tanga passe pe bisengo donc yango pena na ko pesa bino ba merci mingi na ndenge bo pensaki na ngai déjà mbote ya pamba déjà très important na vie ya moto mama Eugénie ka li passe à sa kota ki yo koti na retard mama Eugénie déjà meilleur dans un côté na freine na makamba modero déjà meilleur na freine na makamba modero so za après ya ka na freine na makamba modero ça makamne lelo juste lelo pena na koti aéro po na pesa bino ba merci penza na moni pena bo pensaka na edino image bo pandisa ngo ya mboka yango nga pena ko pensaka na bino na kozana bino ti na suka molongo ti mokolo nzamba wa récupérer pe na biso nde to kabwa na bino mais ti a récupérer na nute to saka na bino na ko respecter bino nde bo respectanga na ko pesa bino oya malamu o bino bolingaka vraiment esengo mingi ya komona bino lisusu na ntango oyo nde bolingaka edino image merci penza na yebisa bandeko na ngai oyo tosala mosala oyo eza télévision moto pas disposé temps na ye po alandaka yo asuivre maloba ozobimisa na monoko na yo il faut alinga yo soki ozobimisa ba n'importe quoi na monoko na yo vraiment yebake ozoperdre moi bandeko oyo balingaki kolinga yo balingaki kolanda yo basuivre yo basoutenir yo bakoya lisusu te neti mapo zokere une fois moni kaka edino aconnecté azalaka na ngai elongo apesaka baconseil vraiment esalanga esengo mingi grand frère propre Roger Boleba ye kuta tika nga te so bolandi ba live tout edino image bomona ya na nga Roger merci vraiment esaka bopesanga mbongo te esaka nde bokotaka boye nazomona bino esalanga esengo mingi na osolola pe na bandeko bazoyokanga na baconseil na bino yango lelo bakoma kobenga nga pe journaliste na mboka ya France nandimaka te na kosala mosala oyo nandimaka te nga babenga nga lelo journaliste alors tant tokomona kombo ya ki journaliste na tokomona ta bakombo ya ki journaliste oyo ya sans qualification vraiment faut tozala olendo parce que bokomona pe journaliste oyo atangi na balekole oyo aza na badiplôme tokokutana pe farafara boye abangi pe edino image parce que edino image aza na bandeko ne oyo bakumisaka ye pe babengaka ye journaliste ye pa kolinga tuna est ce que ya journaliste pene ya solo ozomona esala mwa fierité mo boye alors nga moni na koyebisa ye ke papa ngai naza journaliste ya internet nasala mosala nga boye me nalingi nakola lisusu na mosala yango nde bongo moto asololaka mapozokeri ndenge ezali merci mama na ngai merci mpenza kozala bamama lokola mapozokeri bamama na biso Jeanne Shungu moto aliboso souhaite nga joyeux anniversaire mama na ngai Jeanne Shungu merci nasepelaka mingi na bino so namoni bino yango soki caméra ya pendant sango ya Congo ezocircule ezotourne soki emoni mapozokeri tokoleka ye jamais so tomoni papa na biso Ikadelis tokoleka ye jamais mama Eugénie tokolekisa ye jamais parce que baza ba mama oyo na ba papa oyo fo baleka fo batia bilembo babenga ngo bidimbu ekozangaka te fo baleka ata koloba na ye te mais fo kaka bamona te elongi na ye mami Eugénie alekaki papa Ikadelis alekaki mapozokere mama Jeanne Shungu alekaki esalaka esengo mingi oyebi lelo bato mingi bana posa bamonanaka mpe na bavideo na biso tosalaka me bazwaka temps ya komonana te
Edi bonina neti na filme. Voilà mon frère propre. Tu bundi na ye ti to continuer ka vie Edi neti na filme. Ba mama na biso oyo nyonso mapozo kere fona invité o mikolo yo olia ta mwa elubu. Butikala kobenga pardon butikala kobenga modero naza koto mapozo kere pour l'anniversaire nanga. Et les gars qui le 17 mai, nous avons préparé quelque chose. Et donc c'est préparé pour moi, attends moi eloko moi muke kaka. Tu kutani, tu fongoli ta moi champagne. Tu lié ta moi brochette. Et ça là bien. Yango nous avons préparé. Et quand les gars l'ont fait un mois la kati. Et ça là mon problème te mais mon collègue dit nous avons sabino kaka anniversaire na ye. Boye kaka. Ba feta kaka. Donc dans ça j'ai sponsor nanga Edi Bonina ndoi nanga aza na place na ya monene neti na film restaurant mo classe yo mo so côté na restaurant ya Edi neti na film il faut mi tout na est-ce que naza pas ba congolais to naza e pa ya mindele restaurant na elobisaka déjà yo mo komi tout na komi ko se questionner naza et pas mindele to naza pas na biso mo bakobo. Alors tant au monde a dit Bonina ndo comprendre que ils a pas bandeko na biso ba congolais. Yango bangi saka la musika. Tant au monde na musika zo banga. Bo banga la binoti. Kuna balamba kitoko, balia kitoko, qualité, musala, propriété, tout ezali kuna. Et puis ils a un restaurant vendredi, samedi et ils a la boîte. Donc ils a la boîte samedi. Chaque samedi à la boîte de 22h ti na tongo yango soki bozana peso kele surtout ba mama 91 vraiment bo hésitaka te eza bongo na Viry Châtillon 35 rue ça Victor Bache, hein? Victor Bache. Bon, on a beau une adresse, mais on a communiqué une adresse à tout à l'heure. Beaucoup bang à la binoti. Yango vraiment, minga le besoin en côté double, le visionnaire des images, père doublé, image numérique, père doublé, meilleur caméraman, photographe, artiste complet. Le vrai Didier Lobota, merci. 38 Victor Bache. Restaurant la bisibino net na film hein. Restaurant net na film papa il a délice mo zupe li passe hein. On met mieux na 38 rue Victor Bache. 38 rue Victor Bache. Et ça bon la Viry Châtillon. Juste paiement quand il y a concessionnaire voilà il y a Renault, Buffalo Zapembeni. Vraiment au monde un restaurant net na film. Quand les beaux gens net na film donc net il vient na film quoi. Au côté yo moko bangi pendo oh est-ce que naza pas mindele to naza pas batu mwendo. Yo moko nanu omituni nanu ba omituni question au PC réponse. Après tant au quota au juste deuxième réponse donc yango wanandi. Donc busala pe choix personne beaucoup kindaka. Donc photo ya mingi na net na film au côté au moni penda qualité ya boulot, qualité ya place, na propriété ça le bien. Yango merci penza mama Tiffany. Merci papa Edi Bonina na musala oboko sala pour la peuple congolais. Merci Mapozo Kere, vous allez kananga tout le temps. Merci ba nyonso o ba souhaitenga ba joyeux anniversaire. La monique est boye bi penda date d'anniversaire nanga bo pensaka nanga. Salinga kitoko makasi. Salinga kitoko makasi mais to tika pété Mimi love lova. Na mbela yote elo kwaza nango bino boyebi te sekele ya motema na koyebisa moto te azanelo ko bolingo kombo nango love. Mimi love lova. Merci Mimi love.
Non, c'est la cadeau. Nanga yo kutu pa na yo sireleka. Sireleka Mimilov non c'est la langai. Nazanga mote marokita. Pio penza ya makasi nord bakiambi. Mimilov pio ya makasi. Ngala osenga langa na osenga gaga. Cadeau nangai ata bosang singa 1 euro 1 euro. Na na pusara ya portable moko bien. Na senga ndeko o tutama likanisi na ye penda bien souvenir na sengi kaka na luka portable moko bien pour na sala ba live parce que portable on a komi na ngoyo et comme ko bloquer ka yango moko et ça kaka oya osala nga cadeau d'anniversaire sala nga bien makasi na otikala kala kombo na ye ti mukolonkolo koya ndeka balobaka na kala pusa ya portable moko ya bien et ça lango pe cher te na sala nga pe exigeant te. Mais on connaît singa bon ata moi Samsung moko boye ezala ba 1000 euros te ba 1000 euros wana komi mabe makasi on connaît singa ke bon eloko yo sala peine de ko biso bien sur sa ba live na ye juste ça na singi nanga biloko mingi te o kansila kata na moi portable et yo sala nga bien makasi parce que portable o so na ebisi bino so sala nga pembeni o mona penda yo moko portable yango moko ekangami nango mais musala na biso oyo bandeko nanga esenga lisungi makasi lisungi yango ezaka bino bandeko nanga boutalanga lisungi yango biso bayo toloba mingi te tosenga kapete mais tozaka le mususu na mikakatano ebele moyen o loba pe na bato ezati parce que moto muso osenga yeboye amemi yo sango na ndenga mabe tala kuta koma osenga senga batu kaka menzoka biso to bato to senga kate mais à travers musala na biso so na senga à travers musala parce que po musala kende liboso na senga te po so na zalaki nango na minute oyo ndi na sali yango mais babi ufansoni aussi komona pasi ufansoni komona pasi soki na musala na biso ba sponsor bazali o mona penda edino image pour la simalanga nazo kamba bandeko ebele naza lelo naza président ya ba Lion de la presse alors bino boyebi grade ya président force à motema munene président force la loboko aussi pété parce que titre oyo bapesinga ki présidence wana eza titre moko soko za motema munene te oko gérer yango te parce que ndeko na ndeko za pe na ndenge na ye boyebi bandeko mususu baza po babimisa ta 1 euro na poche neza pasi boko okende sika moko boye ndeko po babimisa 1 euro neza pasi ya olingaka alia ya baninga alors so comprendre ndeko wana salaka po na ndeko wana alia pa sepela so mesala ko za motema malamu zaka motema malamu ti mukolonkolo koya yango ngala kipaka wana te bandeko na nga nyonso nazalaka na bango bien tozalaka bien boliston tendancier e Gigi Kasoma promesse opesaki nga na ozela kaka Gigi Kasoma yo bayi mikolo yo mtu bandola tsangati les japonais na biso ya Paris mwana Paris ya solo ya lelo te tant bozoka iso la vitri to tanga ba Gigi Kasoma bamusu baye lelo bayebi makamba vitri te boyebi te makambo nini vitri sala alors ba Gigi Kasoma na bozomona lelo japonais lelo responsable bauti na betape mo boye po lelo azwa pena maîtrise à vie akoma lelo parent koma mutu ndenga zawana ala ta ba yotini na mesana kolata pa abandi kolata lelo te ya longtemps Gigi Kasoma zola te na biso ba si bomona tenue ya aluminium manteau ya aluminium si bomona yango mais Gigi Kasoma na bane wana yaki bane nini bane 2000 et quelques Gigi Kasoma azo lata ba blouson ba aluminium bomona pena na nzela ye moko kaka do ba pièce rare pièce unique lelo Gigi Kasoma comprendre pe réalité vie habité trop kosomba mabe makasi po mo économie pe zalaka po ba petit bazoya yango wana en tout cas ba valeur o Gigi Kasoma zo mériter na moment oyo vraiment ezebele mais non c'est la kaka ndengo la kainga
na c'est la moi tout le bango na télévision zati parce que aux télévision bazolanda biso papa ika delis kutu toloba kutu te ye moi kutu toloba mingi zati parce que motema ne déjà eza motema ya bato yo bato action mais moi toloba zati on a papa na biso ika delis asala mingi pona dino image vraiment alinga komona dino image souffrir te ya zala rawana penza mami Eugénie na ba conseil toujours azaka sima papa ika delis pour ba soutenir ka musala ya panza sanga Congo kene liboso Dieu Kitomi l'explorateur ya za pona ko dispatcher ba information ya panza sango ya Congo Dieu Takabu ya fayuliste ya za na pona ko panza sango ya fayulu mukili mo mabayi bake fayulu ndeye fayuliste Dieu Takabu ya 100% fayulu akomelinga 100% fayulu 100% président Fayulu. Oui, Dieta Kabuya, Fayuliste, tout le monde qui impacte ça, qui n'a pas vraiment, tout le monde émission Mobimba, tout solo la yango, ndengeni le kaki, ndengeni ni photo ça là, pour mbo kanabiso et qui est en avant. Merci, merci vraiment. La sengi na bande konyo so o bolanda ke dino image, o bolinga ke dino image. Minga rolobeza na ngote, o na ebisi bino yango wana. Et d'une image anniversaire nangé le 17 na pesi ba merci mingi na ba inyoso ba pensa ki nangai kumela ngai ba joyeux anniversaire et ça linga bien makasi. Alors surprise oyo et ça la ngai vraiment mukolo anniversaire nanga ta on a route na kende Bruxelles to za ki na grand frère moko to grand frère nangai Krai to ki na katabis to zibis du coup na mona téléphone ya kine leli te téléphone ya kine leli boyebi kaka kine te téléphone ya kine leli na mona na la benga nga botu nanga nani mama mtabenginga mama abota edino image abenginga a souhaiter nga joyeux anniversaire mama yembeli ngai na 3 langues na ce journée wana ezaki béni pour nanga na ndima écouter mama ako penser na ngai ayembela ngai joyeux anniversaire abenganga vraiment salenga esengo ifungulenga journée mobimba wana na tondisa mena esengo après temps na yo komona bandeko na ngai lisusu babandi ko koma vraiment esalenga plaisir mingi vraiment na apporter bino na motema nanga nga senga na bino so bozala ba information ya kopesa bo pesa ngai ndeko nyoso azolanda ngai na moment oyo ozana information moko bolingi ke epanzala mokili momba bayeba benga edino image komela ngai to panza sango yango mokili koyeba na kosenga na ngai eloko te mais peut-être lem susu aka signe ya symbole kaka oyo kosala ke lem susu edino fa futa pe lem susu na fin du mois ko futa facture ya téléphone pour sans téléphone biso moins tout ça musala ezate biso travailler kana internet. Sans internet, moi, je travaille zati. So le loba cutting internet. Et ça la soni mingi. Au senga nani. Au bunda kati. Au lugaga moyeni ni. Au futa yango. Alors, ngala sengi na bino so bandeko langai. Ozana susi moko boye. Olingi sango yango etambula batu ba yeba yango. Ata kutu 10 personnes ka ba yeba yango. Solo lang benga ngai komela ngai. Ndeko na nga na lingi osalela ngai mwa publicité oyo parce que nazo bengisa batu mais na moni ke à travers yo ekokende sous moi vite soko bengi ngai expliquer ngai na kosalela yango na motema ya kofungwama et puis o comprendre bien que oui toyoka yango à travers edino image o sango ya matanga mutakufi na mboka to mutakufi awa na Paris na Europe olingi ke sango etambula mokili mobimba bato bayeba obengi no ngai osololi na ngai opesi ngai ndenge na kolobela na koloba yango po ete bandeko bayeba ke toza na problème moko songolo vraiment bo hésitaka te na ya bino naza ya bino mbongo nanu te parce que so to tse mbongo liboso musala pe mo etambula te po bondo banga pe ko solliciter dino image na sengi bino mbongo te so oza na souci moko boye oza na posa publicité na yo moko boye
oza na pose eloko moko boye kende bato bayeba yango vite osoka bule ba invitation olingi bato bayeba yango à travers biso bapandisango ya Congo solo na ngai na kosalela oyo yango na kopesa condition te condition kozala peut-être le mosusu symbole eza nini symbole eza oyo yo tout ça mis na motema na yo bon nakanisa ndeko na ngai ta lokola asaleli nga service oyo azwa ata mwa eloko oyo atata na poche tout fait nombre na pesa facture te mais tout fait nombre merci vraiment merci Irsila Kote ya bakote nayebi ke libala eleka ye malamu tomonaki yango na bilili Irsila Kote ya bakote merci petite sœur propre moi ça pembe propriété toujours esila te et continuer kaka na koleka na palin t'inquiète na koleka Irsila Kote bengisinga be mingi mbalo pe na fona leka yango o na kwa kobisa bino Irsila la mona be vidéo to tindelinga balo salanga moi vidéo anniversaire au sali pété mais esili pe na noter bo continuer ka o pas na pousa a salanga vidéo a sali kaka bo continuer kaka anniversaire ti na fin du mois bo continuer kaka ata vidéo tindi ata kaka makomi na ko continuer kaka ko sala ka ba vidéo pour na ko remercier bino parce que boza yanga Igor Balou simple mais bo beauté plus l'argent Patrick et Malwavengi Global PM Service agence ya moko na Paris na Château Rouge soko lingi otinda biloko na yo en tout cas faut que neming na Global PM Service ezabongo na Château Rouge na Rue Léon 25 Rue Léon kuno komona Patrick et Malwavengi vraiment mingi ya kolobete maman la Jeanne Chungu présence na yo très nécessaire très important maman bino boza maman toko tika bino te il faut bozala kana biso soki souci moko zali maman obengi moi nini ba conseil na bino zaka bien makasi en tout cas bobenga kaita sanduku bwaka longo merci vraiment na ndenge bozo kota na minute yo na komo tika bino musale komo benga ngai il faut na sala parce que na yaki ko sala libala ya ndeko na ngai vraiment lokola ba mikomela kena nte yango nazwaki mwa tana ngai ya ko sala mwa live oyo merci vraiment papa Ika Delis merci maman Eugénie Ika merci la marraine Fololo merci Mkamu Swahili merci Jason Matondo on se notanga bakombo bato soutenir nga balanda nga de temps en temps na makambu na ngai sala nga bien merci 5 étoiles de love étoiles d'amour na musala zo sala na panza sango ya Congo merci les véritables diamants noirs Gisèle Wumba voilà balion de la presse merci Dembowe Mwasi ya Mandefu azala kaka moko na Paris merci Bibiana Strela ya ba Streline na kati ya Bordeaux merci maman Nabiso Mama Paulina Dimbu merci maman Botaba Étoile na ba Bibiana Strela merci emoko na kati ya Balwanda Kipese Mogao ya ba Mogao merci vraiment mon ami de longue date mon ami to souffrir na kati ya Balwanda Mogao Yemoko Kimpese merci mon Anjila solo mon Changwa solo merci Claude Lukeba Kweno l'homme de jugement par défaut et Sylvie Chika maman l'agence Vie et Marvi merci Judith Sebo Yaba Sebondo oh sans oublier Jeannette Malangi si c'est Paris merci Naba Ignoso Oyo Olima Kaidino image vraiment bozala nanga toujours elongo ya Willy passé merci président Golf Kizola dégâts matériels merci présidente Hugh Clinton merci Mimi Chikeva merci Malolo Loris la Congolaise Vero Mangoyi merci Gaëtan Sanduku Bwaka Longo baine so bozaki nanga elongo tokutana bino na pourquoi parce que na moni na tiki bino parce que musala ekosenga il faut na sala musala ko bako benga ngai namoni Doris Matondo azana bisolongo lelo yaki libala ya ndeko na ngai modero mbele merci vraiment avec singai ndeko na yena ko sala makambo na ye merci na Dakosh Tavata ndombele merci na ba nyonso oyo bozala kinanga elongo Christian Falings meilleur réalisateur merci Christian Falings on est toujours ensemble Yemoko Edgar Mokonzi Vision News TV
merci 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 baine so bazakane dino longo oh Martin Niembo Martina Nete Niembo merci vraiment mingi olobezati Deborah Bumbu nakati ya Mante de la Jolie hein Deborah Bumbu na leli ya Willy Pensiane merci ngala sengi cadeau na ngai oyo kotutisama alukili ngaka portable vraiment et osala ngai sengo mingi edino image mopandisanga Kongo ndeko na bino frère na bino nasenga katika sililo na sengi vraiment o nzamba otuta motema na ye a réaliser yango osala nga bien nasenga katika sililo na sengi merci babi kufansoni komona pasi soki ozana ozo souffrir soki orobite nani akoyeba ke ozo souffrir alors nga nasengi po namoni ke il faut na senga na bayangai merci Thierry Mafuta merci Siamulex Aigle Noir merci penza ah mingi olobezati en tout cas on est ensemble tout kutana bino à partir de 21h na osala moi live moko to animer galerie na bino ensemble merci bainoso bolinga ke dino image merci vraiment balandi apanda sangwa Congo merci Edindala en direct de Cotonou merci vraiment na ndenge aussi kokota na live nanga mimilo vazalaki nanga longo Edindala koti merci vraiment ba weekend kitoko tuzomona ka musalo sala kanda na yo tuzomona yango kanda na yo pona mboka na yo tuzomona yango merci vraiment Edindala ngai na panzaka sango ya mboka yo yebiti ce jour-là nazalaki na badjité yo bikaka journaliste du chameau du désert merci Edindala tokendaki Bruxelles wana na compte na biso moko dommage que tozwaki babadjité alors tant tozwaki babadjité muto apesa pe badja zalaki te eye kotombe ke il faut tokombi Bruxelles na midi tokuta na manifestation fallait tozalaka na manifestation taki bapandisa sango ya mboka parce que toyaki Bruxelles po topanda sango ya mboka mobimba totonga topanza côté ya bacombattant toke panza aussi côté ya Fachi président alors eye otombe ke tokangami na côté ya peuple mokonzi tosali otoka osala mpona peuple mokonzi na moment ke esengaki fo tokende kuna moi okende ya te parce que oza na badjité et puis bakomi kocible déjà ke bakomi non oyo azalaki côté kuna moyen akoma côté eza te bon loko asi na bimisa eja elongi nanga côté ya peuple mokonzi esengaki natikalaka wana yango baimage ya conférence kuna nazalaki te donc bandeko na biso oyo bazalaki na service ya organisation mpona babadge toyebi te so bakoma bapona bilongi baponaki bilongi basali yango entre bango moko nasi bomona mpe basalaki entre bango moko biso toyebaki yango te tokomoyeba bango na retard ke bakabula babadge ezalaki boye nasi bomonaki entrée ya kokota kuna ezalaki ifo bafuye yo lakisa mokanda nasi bomonaki yango bino mona bilili alors eza soni mingi dino image azanga badge akende babanda kotelemisa ye balobaka ke non moyen kote ya te bani mpoza na badge te baintervention yaka eza bien te naopesaka conseil nange ezaka mingi na bandeko na biso mama Gisèle Iloni merci conseil nange ezaka mingi na bandeko na biso oyo bazwaka basircuit wana ke ele mosusu eza na manifestation moko boyebaka mpe ke baedino image mo bazalaka so bopense na biso te eza mawa tro bopense na bato oyo abino bozopense mais baedino image bazalaka baoyo baza le king de la presse. Oui, c'est bien moi le king de la presse. Toza ba king de la presse, tosali mingi. Faut penser à biso. Toi, penser à biso to landa bino na sima, c'est pas bien. Biso to landa pe na sima te. So to moni ke comme on landa na sima to tira bino na position na bino. Zomona. Et puis même ça mo pandi sango o panda sango en live, panda sango aussi na ndenge mususu. Alors bo penser na biso. Bo c'est la tete ya sima na bino ke te tala landa mutu wana pa pesa yo. C'est pas bien. C'est pas bien. Tant que dans le circuit, selon la bande de Konayo, ndeko proposer ndeko, son ndeko à direct koya aye. So koya na été que moi na ezate. Mais et comment que oh bakabule ja babadji bino bozana ngote ça la bien ti. Donc yango pena minga olobeti conseil nanga pena ki ngwana bo penser na biso. Ezate ya ba clan moko boye bo penser na biso pe ba pandisa ngwa mboka. Surtout biso ba lion de la presse. Toza mingi auto défendre média.
yango minga olobe te Eugène Kunga merci et Dindala on est encore pour informer pourquoi nous yango wana merci à tout à l'heure on est ensemble merci ciao ciao